Le qui veut papa la Pâques. Parce que tu as fêté Pâques. Pâques, il y a Romain, il y a Bible. Pâques qui ça? Pâques. Kasi na zoloba ke Pâques au zoloba, il y a Romain, il y a Bible. Pâques il y a résurrection à Jésus. Et ça en janvier. Et ça en avril. Et ben de l'émission Kakaboy. Kasi on a lobiti. Pâques il y a Nzambe. Faites à Pâques lesquels lobby yo célébrer Pâques. Ah non, célébrer même là l'été il y a Pâques na tété, na côté en janvier, na tété en janvier, noté en janvier. C'est la Pâques. Le 14 janvier. Voilà, c'est ça. Le 14 janvier. Ah. Les premiers mois. Le 14e jour au soir, vous mangerez le pain sans levain, c'est la Pâques de l'Éternel. Pâques et ensemble les alaka le 14 janvier. Oh, on a bien monté ici, voilà, c'est ça. Donc Pâques, si vous prenez Pâques les années. Il y a pas pagan. Bato baby Bible, te baby ensemble bien te. Bino bo fêter na bino, voilà. Libakou moulé les l'émission. Ah mais yo moto tout ici bango. Ça on va verser. Oh mais la pression exode. Wano dangi yomoro. Les premiers mois. Sans à liboso. Le 14e jour du mois. C'est que le 14e janvier. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ils allaient Pâques yanan. Yanzambe. Si vous avez fêté ils ont Nzambe to ya Satan. De haut nyonso et ara ndeba tu ba créer. Bango ba créer na selon bango. Et non selon Nzambe. Donc on peut pas famille c'est pas. Famille c'est pas. Mensonge, il n'est pas un serpent. Le serpent, c'est le diable. Pourquoi ils changent toujours, Tu es comme un homosexuel. Babalana et tout. Babimsa makamka, oh Bible, les oboy, on babimsa. Mokilipe, sans cause d'un ami spirituel, bandi makaka. Ton di makaka na mabe, to gobe yango parce que bangonde bato bazana nzambe. Non, c'est faux, il y a archi faux. Ata maté na tete, ni cérémonie, ni scène. Et salamité. Et ça la mandingi nini? Est-ce que vous avez bien goûté? Et ça, on a fêté Noël le 25 décembre. On a fêté Noël. Et ça, une fête païenne et démoniaque. N'a pas que oh, Mikolo. Démoniaque. Démoniaque et satanique. Voilà. Bah, pasteur, bon, bah, ça voilé. Oyo ka ba ko finga ngai. Yo ça la recherche na ndenge na OK consulter Google na ba ni tout. Mais on retombe en erreur. Créateur de toutes choses, alors les premiers mois, le 14 janvier, le 14e jour du mois, c'est la Pâque de l'Éternel. En dehors de ça, tout ça nous soutient. Yesu a célébré qui permet. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poul-Malebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Oh, jusqu'à mon dernier souffle, je dois avancer. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, une chaîne qui nous édifie, une chaîne qui est toujours avec nous. Plus de 251 000 abonnés. Nous vous prions ou nous vous demandons de vous abonner alors très massivement sur
notre chaîne, La Nouvelle Tendance. Merci à vous, merci à la grande équipe de La Nouvelle Tendance Télévision, merci à Gédéon derrière nos caméras, merci à Jonah, merci aussi comme ça à Jordan Panzou ainsi qu'à Alain Dele. Merci à cette chaîne, Je suis le Kamba TV. Je suis le Kamba TV, une grande chaîne qui nous édifie aussi. Naba Maté Kitoko, tout le monde a mis papa, je suis à terre. Et puis côté seconde hiver, au monde a Pasteur John, au monde a Batubele, les Karawana pour nous faire comédien surtout pour qu'on se pèle malgré le stress après la prière et c'est un détente soit ça la bien pour se poser une question comme ça ceux qui détente soit qu'on se délasser ça nous fait aussi plaisir. Est-ce que ils rappellent bien tous il y a au fan na comédien tout qu'on l'a moi comédie wana ko seka merci aussi na technicien mobimba nyonso makasi Je suis le Kamba TV, merci na Jos Lokamba, merci na Josué, merci na bango nyonso pasteur Freddy Tsoki, bango équipe ya Je suis le Kamba TV ainsi que l'église mission évangélique Maranatha. Voilà, aujourd'hui comme je l'ai dit, nous allons continuer. Bon, bengi tellement ébélé, il y a eu tellement des appels, beaucoup de questions à propos de la famille serpent, beaucoup de choses. Marambo Simbaraté, Lokuta Eleki, Ekobo, Nyonso, donc famille serpent et Zana Marambo Belé Nakat. Aujourd'hui, on va encore éclaircir sur ça. La famille serpent avec l'homme de Dieu, les prophètes, l'évangéliste, il est avec moi. Toko Tsanasika, Toto Fete Pâques, moi Yassika. Lelo o peut to bani mambasika moi avril yango to koti mais pas qui ça to fait tango ezaki dimanche tu koleka. Est-ce que papa je suis à vous expliquer biso mukie pour na Pâques après to meka ko développer. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, merci beaucoup. Bonjour Brad. Mon papa. Na sepele mingi na ndenge Nzamba permettre tout alibaku malamu to kutana. Yango pe lokwa to kutani. Vraiment. Le coup moyezonge pa na ye. Amen. Papa zana esengo po pesinga kombo ya nini. Ya vekité. Lelo na boy na la beti ngo kara me mo la musiango. La bayi lelo na occupé papa dit la évêque. Lelo na occupé papa na Pâques. Parce que tu fêté Pâques yo. Pâques ya ba romain to ya Bible. Pâques ça, Pâques. Kasika na zoloba ke Pâques o zoloba ya ba romain to ya Bible. Pâques ya résurrection ya Jésus. Et ça en janvier. Et ça en avril. Et ben l'émission Kakaboy. Kasi on a lobit. Pâques et Nzambe. Faites à Pâques lesquels lobby yo célébrer Pâques. Ah non célébrer même là l'été à Pâques na tété na côté en janvier. Na tété qui na janvier noté en janvier. C'est la Pâques. Le 14 janvier. Voilà c'est ça. Le 14 janvier. Ah. Les premiers mois. Le 14e jour au soir. Vous mangerez le pain sale versé la Pâques de l'Éternel. Pâques et ensemble le 14 janvier. Oh, on a bien monté ici, voilà, c'est ça. Et on passe. Donc, Pâques, si vous prenez un Pâques, il y a un pagan. Bateau baby Bible, tu baby ensemble bien. Bino beau fêter na bino, voilà. Les bakou moulé les missions. Ah, mais yo moto tout ici, bango. Pour mon akenini. Tout à l'ibako. On est que bagna tango. Pesa ngombe verser. Oh, mais la pesio exode. Wano dangi yomoro. Ah, bon, exactement. Bon, totanga. Nombre chapitre 28. Tobani le nombre. Verset 16. Après, tozongi na exode. Après, ça t'a deux versets bongo. Nombre. Voilà. 28, 16. Pardon. Natanga to téléphone est compliqué pour l'enfant. Yoka tobani na Exode chapitre 12. Tobani na Exode. Chapitre 12 verset 18. Exode chapitre 12 voilà verset. Et parler sur quoi? Na titre non babi institution de la Pâques. Qui avait institué la Pâques? Et ça Nzambe moko. OK. Nzambe moko bi voilà. Exode chapitre 12. Le premier mois. Sanzaya Yaliboso. Le 14e jour. Le 14e jour du mois. Au soir, vous mangerez de pain sans levain. Jusqu'au soir du 20 et 1e jour. 21 à 21e jour. Le premier mois, le 14e jour du mois. Donc il y a un nombre aussi. 28.
verset 16. Nombre nanga aibi matelo. Ok, Natangi. Nombre 1. Chapitre 28, verset 16. Voilà, 28, verset 16. Les premiers mois, Sanze ya liboso. le 14e jour du mois, c'est que le 14e janvier, ce sera la Pâque de l'Éternel. ezali Pâque ya nani? Yanzambi. Siko subo fêter oyo eza nzambe to ya Satan. Babi, le 15e jour de ce mois sera une fête. Kasi. On mangera pendant 7 jours le pain sans levain. Voilà. Siko tant Bible lobi, le premier mois, le 14e jour du mois, ça sera la Pâque de l'Éternel. Donc Pâque ya nzambe. Tout ce qui wana point barre. Parce que ça sujet am kolorité. Ce qui au lingi yaka nini sujet ya Pâques et que tu parler en noir sur blanc l'Ancien comme Nouveau Testament. Donc nyonso et ara ndeba tu ba créer. Bango ba créer na selon bango. Et non selon Nzambe. Donc on peut ba famille c'est pas. Famille c'est pas. Kasi mensonge, il n'était pas un serpent. Un serpent, c'est le diable. Pourquoi ils changent toujours, Tu es comme un homosexuel, babalana et tout. Babimsa makamka, oh Bible, les oboy, on va bimsa. Mokilipe, sans cause d'un ami spirituel, bandi makaka. Ton di makaka na mabe, to gobe yango parce que bangonde bato bazana nzambe. Non, c'est faux, c'est faux. Très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va pas toucher la Pâque vu que c'est l'actualité. Il y a moi tourner moi question la Pâque voilà. Mais papa le bi pas naïe. Bablo quoi les a raté. Attends maté na tété ni cérémonie ni scène. Et ça la mité. Et ça la mandingi nini. Est-ce que na bien goté. Et ça le kolo o banga fêter Noël le 25 décembre. Na ko fêter ngoté. Na ko célébrer ngo pété. D'ailleurs tous na jeûne nyonso na tous na ba prière na ba jeûne. Le 25 il a raté. 25 décembre na fêter la nini. Et ça une fête païenne et démoniaque. Na pas que ya mikolo. Démoniaque et satanique. Voilà. Ba pasteur, bon baza voilé, oyoka ba kofinga ngai. Ba luka bati science na kati na moni wana théologie na bino catholique na nini dit. Na ngelesa. Oh, mais oui. Mais l'homme spirituel, les pasteurs spirituels vont comprendre quelque chose. Akoluka na analyser na Noël, voilà. OK. Yo ça la recherche na ndenge na OK consulter Google na bani tout mais on retombe dans l'erreur. Voilà, merci beaucoup. Le créateur de toutes choses a lobby les premiers mois. Le 14 janvier, le 14e jour du mois, c'est la Pâque de l'Éternel. En dehors de ça, tous allons sauter. Yesu a célébré qui peut. Si on a pas Pâque n'a expliqué entre les deux soirs, les a ernin. Comme ça on a expliqué on a fait ça dans le verset. Entre les deux soirs. Entre voilà, on va suivre d'abord les témoignages, papa. Avant tout, qu'il y ait la famille Serpent. J'aimerais qu'ensemble, suivant cet élément, il y a maman de Aoteka Angola, il y a Azana pour Mamoutou. Moi, c'est pasteur. Moi, c'est pasteur. Suivons ensemble et on se retrouve tout juste après pour commenter. Zambazali. Ok. Sœur Kombonani Peutiwapi et puis Zambasani Nini. Na osangisa na oloba lingala ndambu na oloba pe portugais pour que vou falar cadre lingala vou misturar cadre português para todo mundo entender. Akoloba moke portugais alobe moke lingala pour bon comprendre. Como nanga Sheila na kenda Angola na 2007 na sali eu acho que 15 ans. Como na Sheila à Angola en 2007, à Sali 15 ans en Angola. Mas mobile nanga aza pasteur. Na yebi papa te, mas mobile nanga nde ayebi na internet. Agora, na comprendre te, na komi liboma na ndako pona mwana nanga moko, na yoka isango moko kindoke salinga pasi. Naza mutu na sambelaka après et compliqué nga na pandi ndako nanga. Na pandi ba téléphone à bateau de quoi to tekaka to fouti ba téléphone marche na comprendre depois vi aqui yesiko a comprendre te a pandi ba téléphone ba makambo te bo ayao aye na Congo l'église même mais na yebi na noté a lobité bateau ba ye na ya a pessoa que me trouxe aqui é meu marido mutoyaki na ya na église eza mobali na ye. Nome dele Pastor Don King Lusala.
pasteur donc kilusala agora elle kunyese essa igreja aon moço vive no nosso quintal. ayebi église oyo ezana ndeko moko asako vivre na lupango na bango. O nome dele é pastor Julien. Kombo na pastor Julo interpreta père. Ele que nos trouxe aqui. Yende mutayaki na bango. Agora, quando ele trouxe nós aqui, meu marido gostou. Yesu kondenga yaki na bango awa mobile na alingaki ye makasi pasteur Julien. Agora, ele como gosta desse pastor, alingaka pasteur o mingi, aí eu raí na internet. OK, mobile na alandaka papa na biso sosolo kamba na internet alingaka ye makasi me amona aete boy. Fara. Yango to lala ki na sewana. Mas babimisi biso après não sei quanto dia, babisinga brisque na église na tika mona pasteur te. Siko père basali ba service abimi brisque tindenga zongi Luanda amona père boy na miso. Eloko mabe tant babimisinga nazaki na poso obimate. Bameminga na liloba. Batikinga bilamba longo bilamba pa pasteur. Batinga mutakala na liloba. Après maman na biso aboyi na zonga lisusu awa. Batu nyonso ba okanganga bazoboya kozongisanga awa. Na ke na zongi na Angola na liboma ba kenga pe mbaso. Na komi na Angola après na lobi now eu vou testemunhar. Ye akomi na Angola era nzamba zoselo kamba sali abikambu si alobi akozonga po a témoigner yango aye. Kimi mobali nanga. Deus está me vendo nzamba zomonanga. Na kimi apesinga $50 mona teka yi semaine wana. E pesinga kanda na fute transport. Naza même pas 10 kwanza. Même 1000 naza na ngote na kimi ko kima. Ba mama ba temona na quintal to fana ba lo pang mo ba sakuna. Na kimi ya kokima numéro mobile nanga ezali. Soko bengi oyoka ki ayebiso ke asepela ite na zonga. Na zongi uniquement pour kana témoigner ensemble. Leta maboko pona nani mokonzi nani mobikisi nani nzambe na yambi yena mobali ne na libanda kuna nde na yambaka na mama mama ne azalia wa bon peut-être aye ou pas na yambi bango na mwana ya yepe o balobaki ke azami sala mabe na bondeli pona bango nzambe asali bikamwisi. Est-ce que c'est sengoté? Est-ce que c'est sengoté? Nzambe apambola bino akosala pekati na bino tala boko bipende kwa zali nzamba protéger ye oyo yeliye ya mabena e ya lisusu te nzamba bénir ye a bénir mobali na ye le révérend pasteur Don King Biskazali na kombo na stobondeli nzambe na bomo yoza roi ya monde oza na capacité à ko délivrer dala mwana na ngai Seigneur a témoigner ba merveille na yo jolie fille na ngabo Seigneur balinga ba bébé sazo liboma mais yo longoli yango nzamba visite yo peso kimia na yo na mobali no na mwana danger moko te kotika koyela yo na kombo na excuse miracle supérieur Nzambe a se manifesté à bénir bino au nom de Jésus amen. Obrigado. Amen amen. Bon naloba Nzambe a pambola ba découvert mingi zo sala na kata Congo démocratique Nzambe a pesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso namona ka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya akobika mais tovandi awa tozali etomona ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Ce que meli kaka cuillère moko na yango ata le poison na nzoto poison ko freiner poison tango me la deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi là na Congo moto akufa sur poison azate. Alors ce qu'on utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende ya pile lei ata ba poison ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki pe ekobima na bavoi mosusu bozana yango poison mosusu ezali biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko na mekaki yango nazali basouffle mo bakangai ngai mpe na bantipoison bapoisonaki ngai mai nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki Nzambe na ngai
apambola bino liwana Congo na poison Bouboulense. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à vous, merci aussi à tous nos partenaires. Merci à Maman Emily Maïnga Seti, merci à Jessica Longonia ainsi que la Fondation Action Rap. Merci à Maman Daniela, mon coco, ainsi que sa fondation, mon CED, mon cœur pour des enfants démunis. Merci à vous. Et voilà, papa, de retour sur ce plateau. Maman Oyo, ils ont pour contacter. Bon, il y a un monsieur pasteur, balandaka ba émission na biso, on en Angola. Ok. Mais il est arrivé que nous expliqué à Beli Liboma suite à ba denga bungsa iso biloko soni na ndengi baloba mwana na ye la jeune fille à 12 ans. Abi azandoki. OK. Alors andi makite ndé PC traumatisme ti ba komi ba kanga singa ba sanu soko apandi biloko ndako ba meki ndengi soko na rien simbati. Bon, bien que linga le bunga ye mais nini faut portugais tu. Portugais. Ah ça na tia bosana makamsu bani. Mais baye na ye ba kena église mususu. OK. Na ba ji ba melise consort ba sukolier et simbité. Ba kena ba église mususu tu nde mobali na ye a décidé ba ya na ye awa. Baye na ye na mwana ngope jeune fille ngo nde to bondeli nzamba bikisi. Et puis moi na nepe to délivrer qui ndokipé et sili. Donc bazongi bien à témoigner et puis azongi na libala ne kimia tilelo. Wow. Ah voilà. Très bien, merci. Il y a d'autres témoignages. Oyo, Batsinde Awa. Papa, je souhaite Olobela témoignage Nanga, s'il vous plaît. Balobaki Ana Azaso depuis sa naissance. Lelo, na rendez-vous après au déclaré pour Naye. Nzambe Nayo Asali. Ba médecin va changer langage. Donc, Aneza comment moi na? Moi na comme les Anne. Abutama sourd. Déclaré par le médecin. Papa. Napoto, hein? Napoto. Nzambe naza bomoi papa. Miracle mona moni. Eka na benga ki wana ke bazo kokate ba bisinga na tambola mukie. Nazo ki présence esprit na benga mbala moko. Kaka ndengo lobaki wana miracle. Ba na koti na yepe papa miracle mona misu. Ni boso ande ko lobani ke azo ka lokote. Lelo kaka après ndengo lobaki wana babi nyonso tu azo vraiment bien, mais ça reste à surveiller. Parce que ce rendez-vous mususu dans un mois kaka ko surveiller kaka ko landela. Mais azo ka très bien sur la vibration ya makasi, azo ka très bien sur répondre très bien. Il y a ces vibrations sende, azo ka mukie, mais dans l'ensemble les nyonso za bien. Il faut kaka ko surveiller. Papa nazali audio na invité na obenga yo pour les obeta ah wana mupepe. So yo ko na ndako na bibi hôpital onka sikoyo. Merci papa. Voilà. Yesiko, moi nana babi sourd de naissance. Mais déclaré par le médecin. Médecin poto nani suko moto poto okopere ndeni. Tala ba même kioniste ba opesa nga kanda moko puisque ba obebisa image ya Jésus. Ba obebisa image ya biso ba vrai serviteur. Ki ya saliman ki ona ya kokosa. Vraiment. Suko moto na poto. Vraiment. Moi nana ba médecin ba déclarer ki aza ayoka kate sourd déclaré par le médecin. Hein. Siko abengi ngai. Ngabi na o déclarer na mona na aza isusu. Nini baba te bon azoyoka to déclarer et s'il kende non bato bakanisaka pour nzamba sala obenda ba prière milai mais non nous nous préparons déjà d'avance vraiment. Jésus akutani na Baltimée aveugle de naissance aveugle mon akate consort alobaki nini que veux-tu que je fasse pour toi abi je vois abi vois place nini amoni kasi ya esilit eloko musuti esili prière te bon kasi na mwana wana azoyoka bokendi bake kuna ba médecin ba tele o déclarer ka bongo esili te na eloko te no bika azoyoka bokendi pe baki bata les susu ayoki bobi non c'est pas possible makamu c'est bien bokendi dans un mois bozonga après un mois bazongi susu correct donc c'est-à-dire nous surtout un temps. La jupe action de grâce nangai. Amen. Nzamba pambola yo ma fille, apambola piko nangai. Vraiment. God bless you. Makamba bien ilanda bino. En tout cas, Anna, Oyo Kabiso, on te salue depuis Wana. Alors,
tout côté ce qu'on a famille ça parce qu'il y a d'autres témoignages nabi qui na quatre wana que c'est sous témoignage mort oh batinde dinga sans compter oh il y a image va balancer les bisous parce que après il y a un Joyce après oh il y a maman Angola tous un témoignage mort sous il y a on diffusé voilà mais papa tous on a ce que mouké na famille c'est pas famille c'est pas ba te belé batikali na ba qu'est-ce que c'est ba mituna pesa ki belé moko za ki wana maman moko ba tuni que ça bimé biso o libotande mobimba ne famille si pas ma papa solo baneze solo ba lié biso mbongo pas ba pasteur tout donc bango na lokuta rien ne va makambo tambola raté comment sortir nango place wana bi na zobaté qu'est-ce que je dois faire. Merci beaucoup. La réponse est que bapé ça nzambe confiance bapé ça pe ngai confiance ceux qui bazo croire que naza vrai serviteur amen bapé ça en confiance. OK. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Voilà. Tout en haut, nom du Seigneur. Dès grand matin. Voilà. Le roi Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, tout Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Oyoki phrase wana nokiba kansanga moko mutu na loba na ndenge na ngai. Ya ona linga yo tangaka. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Voilà. 2 Chroniques 20. Yangabi. Le lendemain, voilà. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Sa confiance n'est pas dans Nzambe. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Oui. Confiez-vous en ses prophètes. Oui. Et vous réussirez. Vous réussirez. Il y a des choses. À l'Éternel. Sopé si Nzambe confiance, Nzambe va fermer. C'est-à-dire, il y a un bouton, il y a un mouille, okozala inébranlable. Ataba betio munduki, ataba betio kake, ataba kansonda et lokonyo suba kosala, oza inébranlable. Gloire à Dieu. Oza obligé. Mais pour nous réussir, fais confiance aux prophètes. On peut s'en avoir confiance. Nana koyebiso, ce qu'il faut faire pour réussir. Yango pena yekoloba, comment vivre avec une famille serpent et maudite peut réussir. C'est ça. Ce qui t'est, tu vas échouer, tu vas échouer. Ce qui t'est au kufa, ce qui t'est au kotika na dégâts dans zoto na yo, tu peux AVC, tu peux tikali extropier, tu peux tikali manchon, tu peux donc au tikali par terre. Oui, bah problème au tikali de l'autre côté. Parce que aux ana famille serpent. Famille serpent et cause à la péta on sous moi na na serpent. OK. Parce que le diable fait tout pour introduire semences na épée. 4 dans foyer, 4 dans famille. OK. Et à cause de petit frère non propre. À cause de grande sœur, à cause de la petite sœur, à cause de maman et botio, à cause de serpent, à cause de la papa, à cause de la non quand tata moisi. C'est-à-dire famille serpent. Pour nous vivre na bango, ya on te trouve que comment vivre avec une famille serpent et maudite. Dans deux familles wana. Comment vivre na bango? Ce que oyebi yangote, na biso timura. Et bien les basala ba crise. Ce que oyebi yangote et na biso ko tika la partie, otika kana kombo azalaka. OK. Mais il ogoza. Pe na kata famille serpent ce ko zangi, nde ba oseka. Nde ba tia ba kombo, nde ba respecter te ba ko manquer yo. Mais tala na famille pato comme kuna na sainte famille au monde que ata mutaza na mbongo même na quoi on te respecte. On te respecte oui. Papa. Même na peut-être aux joies nos pensions ni tout aux êtes sur le côté ndengo zalaka na gaz ici là on te respecte ba honneur ba zo peso toujours. OK. Parce que c'est la sainte famille. Mais famille c'est bon. Longolanga kuna di eloko azape na eloko te longwa akom manque même en face. Parce qu'il a l'ingratitude, l'impolitesse et tout. Yango na zoloba. Premier point pour ouvrir bien la famille serpent, aux alaïrés, peut ezali garder secret de tes projets. OK. Soko, OK, c'est très important. C'est très important. Très important. Genèse chapitre 22. Wana isa histoire pour ceux qui ont le botanga nyoso, bino botanga na ndako voilà. Ngana lobakaka. Abraham, voilà. Akeko sambela. Nzamba lobeli pesanga Isaac mona na yo, sacrifier pa na ngai. Comme ça comme on ngana opambola. Et Abraham bi lokola bano yo ke la Nzambe confiance à vos ordres. Azongi na ndako. Abraham alinga ki mama Sarah makasi.
Maman Sarah Zalaki, bête de taille, bête de figure. Maman Sarah Zalaki, soumise en toutes choses, selon le Seigneur. D'ailleurs, il appelait son mari mon Seigneur. Ah, non, j'attends, moi, c'est aboué. Quel respect! Mon Seigneur. Quel honneur! Pourquoi on a dit que Abraham a dit, ah, il y a comme. Non, non, il y a loba, à Kotosa. L'amour qu'il a, attends, Pierre Abraham, maman Sarah soumise. Abraham a dit que Ndé sur le lobo sa petite sœur. Pierre Ndimi kaka saliango. Donc, oh, Abraham a loba, n'a ko sala. Attends, ça m'a bien, au sala. Parce que son homme a dit, son mari a dit. Voilà. Mais, talana no makambo. Abraham a yé nandako. A beteli maman Sarah li solote. A bombier. A bi que place à la maman Sarah a rolola qui mon Seigneur. Moi na kam moko wana. Ah, na ki mo bangé. La ki mo kolo. Ah, c'est que nzamba pesi asenga mono. La obeta sacrifice. A obeta li bako boya. A boya. Ata nzambe yango. A pesi nga mona kam moko oyo na mo bangé na 90 ans oyo. Ah, te wana ya nzambe te oboya. Et simba. Bombi yango. Ba lali metu moko. O nyonso basalaka na yebi ke salamaki. Na bolingo nyonso tu. Tongo etani Abraham asukoli. Abi Isaac esukola to kende yoke tika ngai. Isaac pas mona mukete? Oui. A déjà 14 ans. OK OK. Zambe nanga. Mama Sarah patu oh papa OK na mwana wapi? Boke wapi na mwana? Abi toke kwa doré. Est-ce que kwa doré? Mensonge autorisé par Dieu. Le couteau autorisé. Ah, qu'est-ce que le couteau autorisé? Et arrive pas pour croiser bon. Ah. Brad, na sois biso que na makambo au comprendre terre. Donc, na makambo garder secret. Na biso OK et sengelo battre la cas secret. Mieux vaut mensonge autorisé que la vérité au kangayo siko au kangabo bloqué. OK. Bon, Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9. Comme ça, n'a expliqué voilà bien. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9. 17, 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ok, sauter Tangaka 9, puisque Baïbi histoire n'est pas comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Jésus a payé ordre. Ne parlez à personne cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jésus a la capacité à nyonso. Mais Jésus avait plusieurs disciples. Il avait 12 apôtres. Souvent, ceux qui ont ressemblé à 3. Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi Joaka Bango? C'est une vérité. Nzambe a utilisé kaka bateau baby ko garder secret. Ce qu'on a polo Nzambe ko utiliser ma capacité. Les gens qui savent garder les secrets, ce sont eux que Dieu les utilise. Il leur confie des missions extraordinaires, des missions difficiles. Mais ce moni pasteur, apôtre, ainsi de suite. Aïe bo battre la monoconnecté. Aïe bo garder secret. Akoke nanzambe musika penzate. Na lobité aza faux pasteur, aza vrai. Mais à quoi avancer musika nanzambe te. Très bien. Et voilà. Yango monique azwa ki bato pour amona ki déjà bango ke bayibi ko garder secret. OK. Omoni, soit azwa Judas, abia oyo traître. Soit azwa Thomas, abia oyo Thomas muta tembe moko ke. Donc ata moni gloire nzambe a rien, eza faux. Aoya koloba, tokene kuna yetika. Esimbiti ndoki ndenga zana. Mutu azobonde la boy, elonge changer. A combien ngengi et tout. Pe Elia kufa kala. Na Moïse kala kufa. Ba apparaître physiquement to moni bango. Ya on va sur le baquet. Na sola na Jean-Baptiste, na mona Jean-Baptiste 2 fois. Na mona Abraham, na mona boy. Tout ça c'est dans la prière. On comprend. Sikoyo. Na on comprend le Théo, mona Jean-Baptiste. Na mona papa fou les prophètes. Papa Kimbango, fou Kimbango. Et puis j'étais avec les gens. Sikoyo bilo kabongo. Soki moto ebi ko garder secret. Soki moto aza moto makasité. A rememango na ndenge mabe. Yango moni satana lokola za pirateur a utiliser ka pekaka bato bebi ko garder a secret. Soki a peso ki ndoki. To po koti loge. Motema midi banga à moins que vous découvriez na prière
to pe na manière mususu soki te ça encore oyeba akosilisa bato oloba te na continue oui savoir garder les secrets c'est très important mensonge autorisé pourquoi yokanalo surtout côté wana ndepé son choix ngai nazalaki na kei ko rendre visite pas na bateau pour na prière babenga kinga na tombé na ta on a bondé le miracle salami na zongi nzoka bayebani na mokonzi vous comprenez mokonzi tant ba beti li solo mokonzi pe as intéressé na ngai voilà ayi bobengela ngai na ke na kutani na ye donc oka moi nzambaza to kutani abi nga pe na za problème bondela pona ngai na bondeli kaka ndenge na bondelana asombe ngai téléphone ya cher na mbongo enveloppe moko ya obi kata una zongi moko za moni miracle je crois promettre ngai ta una komi na famille ya liboso ndeni bano kende ke uti wapi omone sengwana na uti bobi ke na keno bonde pa famille moko nini to miracle saminde iba famille na njoka ba nani tutu ba beti solo la benga to tala kutu ma yoka wa on tout cas kende liboso wana na biso ko ça na wana ba connexion so comme ça au kanisa pe biso pona misala ba ni tunga bi en tout cas sans faute na sengwa ya tulanga ni ndenge esili la wana esuka kaka wana jour à rendez-vous na kebo ya voyager nazongi susu boys obenga boy soit éteint soit hors du périmètre cellulaire et commis mbilinga mais petit dossier là ti le long on dit mais tant on a epandeli et salé bongo 3 fois 4e fois ngana tomboki même c'est pas possible là na code cadre mususu pe na même ndenge nini boy qu'est-ce qui se passe ndenge na yo kokota mabondeli kolo nanga oza wapi enzambe nakobelela yo tata nzambe nzambe yambanga imwana baninga nyoso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata ubwaka biso wapi fumoza wapi na bonde nde nzamba oyo lakisaka bi omoni na famille batomi mibale oyo na oyo bo bazana base bazana ba antenne bazana ba radar bazana nyonso esengeli oyo pe bazana nini na monoko na bango bazana capacité ya tunoka mutuna yo o dévoiler nyonso okobomba likambo te ba okende ka ba envoûter sili ba transmettre pas chef na bango le diable ke abebisi motema mokonzi abosani complètement vous comprenez mais prochainement zala motema makasi yiba kubomba kama makambo na biko ke ça va na yibi bango nde akena kutani na mususu connexion moko be bank esili pa na ye nanga na uti apinga bite na uti ka prière siko na kosi to na kosi te okosi est-ce que nzambo kondani nga nango mais le kuta saint on comprend omoni ata mutu bible zolo bango mutu asali dégâts bazola ne po baboma ye akimi na ndako na yo abatama hein bato baolanda bakanga baboma ye bakomi epa na yo aleki awa toni omoni ete obite na moni ete abiki ali tolanda eseka kebo bake yo sauvé mokosi mais okosi donc vérité na yo okomi malisum puisque oko participer na makila ya moto wana na liwa na ye nzambe otuna okoza coupable mais lokolo sauvé gloire au Seigneur nzambe ya kotala lisumu wana te c'est compliqué. Monde est compliqué. Na lobité kende ko kosa mobali na yo, na lukuta na yo to pe kende kosa mosi na lukuta na yo. Kende kosa témoignage na lukuta na yo. Te. Oeza. Pona ko garder ba secret. Mutai bate. Mutu mususu aye. Aye ko sengo mbongo. Mais état d'amener les habienté. OK. Vous comprenez? Oui, mutu osu na PC puis na préparer quitter. Bon. Bon. Na préparé qui en côté bien que ça mais à Sengi Mikolo vraiment mon boulot attends prochainement au consi parce que moi les aller aux anango mais on le prochainement pour se préparer si quoi exact pour nani parce que t'as d'amener ça compliqué c'est ça pour avant ya kobimisa ko c'est pas ça il faut sanctifier mbongo wana ya nengina lo ba makambibele
nakangi parenthèse. Savoir garder les secrets. Même Jésus, il y a mon kabisi bango. Oh, nyo so bomoni ao. Ma comme c'est le cas, bobomba. Tie ko ça. Ndebolo. Ce qui était rien. Oyita on bazongi, même les autres neuf batikala ki na ba disi mususu. Batikala kobeta lisolote. Ya o moni kaka 3 personnes na Pierre, Jean, Jacques. Nde Jésus azui bango, apesi bango pouvoir na église. Bazali kolokola les piliers de l'église nde bango. OK. Pierre, Jean et Jacques. Bango misat. Maman, batela monoko na yoko. Michée chapitre 7 verset 5 à 6. Mobile na mbongo boye yo mbala moko. Ba ko tela bino mukolo mususu. Oko kufa na eloko no moko nzamba pesi yo. Na mbongo lui oyo zwaki. Ememelo liwa, ememelo dégâts, ememelo ba yiba yo ba saccager yo. Vraiment. Michée chapitre 7 verset 5 à 6. 5 à 6. Ah. Ne crois pas à un ami. Ah, gloire à Dieu. Ne te fie pas à un intime. On fait sa confiance dans une intimité. Oh, yo motema nanga, ami ya motema. Oko lela mukolo mususu. Babotolo libalati. Devant celle qui repose. Babotolo mbongoti. Poste wana bande conviana. Oh, ya bande conviango mais ami ya motema. Abotolo poste. Ah oui hein. Ah. Tanga. Abi devant celle qui repose sur ton sein. Ata moto nin ala la kana poitrine na yo. Nana kola na poitrine na yo brad. Afaza pena. Nani akola na poitrine na yo. Hein? Molongani. Il faut moi na yo to molongani. Moi ne zaka pour un temps, soka za bébé. Voilà. Mais ce qui était molongani na onde ala la kana poitrine na yo. Abinini, Bible lobinini. Voilà, babi. Devant celle qui repose sur ton sein, oui? Garde les portes. Garde les portes de ta bouche. Ce que Abraham salaki yango. Yango bendela ke lipamboli. Nzamba bi voix, j'ai trouvé mon ami. Abenga Abraham ami. Yo nzamba ko benga ami. Munoko polo ozaka na projet pamba osala ta conteneur ka moko batu mukili mo baebi famille nyonso baebi azoti na conteneur autia mutu kana kati omoni it is state et ainsi de suite on tanga kitao na ndenge ba ekende tout au dépenser ta $20,000 $25,000 ti lelo o récupérer ta tongate tu vois c'est très important car au lingio ya aussi au piololi des gens nyonso tout comme ça problème c'est piolo là au botami na famille serpent zelo comment na makam. C'est ça. Ah, au commande là où il est là, tu vas regretter. Pourquoi je suis voyagé en Afrique. Bah monsieur bah là pas bien na côté kala côté suma en Afrique té. Oui. Bah c'est belé. Il y a qu'en Afrique papa, na personne mayele. Bomba seke. Bomba sekele. Bomba sekele. Papa oui que eloko passe na ville rôle ko bomba secret za terre. Ah. Comment réussir maintenant au bomba secret. Yango comment vivre avec la famille serpent et maudite. Savoir garder les secrets. Deuxième point, les alignes, il faut s'éloigner d'eux. Il faut aux amours. Si kana bango. Parfois, ma famille serpent, tellement blocage des ébélés, tellement balinga karabazala et si kamoko. Ok. Mais balinga nakate. Mais balinga aux ensemble. Kouta la famille, au kouta boué, bazana 12 portes. La 12 portes, on va balokate 4-3. Bango bazo qui peut nyoso. Ou ba porte nyonso ba locataire bango na ndako munene ba tondi plein ndako kiti te eloko te oye balala na coin etoko boye nini tout bongo ba pota na muyini moko ezala kati inceste kota na ndinga jeté cousin yaki wana me akomo bimala cousin na ndinga na kunda lupe la voyons de lupa oza la kasa pour mourir Chine populaire famille serpent voilà mais la famille c'est pas solo babunda ka mikolo nyonso Koswana na microniste trahison microniste muyibi ola sambongo te ola ni pesa na mbongo te tala moto teka na kwe pas passer ser mako to teka na kwe ateka na kwe Thompson c'est tellement muyibi eleki boyi ba kemba na sac azanya lati kilo ta jean atie bambongo na ba poche wana pampa isili alati pantalon na sengle na ye alali lokola na kwe na ye na bana na ye. Mais dans la famille serpent, Moïbi aye a fungolé penza cousine na ye propre. A fungolé penza bouton, a kitisi, pe a koti maboko, a bimisi mbongo isili, pe a kangi un bouton, a kenango. A matière bilamba bien. A matière bilamba bien a kenango. Même te sur mon niveau, pas à la qui cité. Quelle technique? Quelle technicité? Plaisir qui s'est arrêté. Qui c'est ça? Mais voilà, non. Serpent. Il y a serpent. Azana ah.
Azupe qui c'était là ils sont pongi mais yo là les pongi mais ya sali ma pas bien. Mais on l'a mugité. Ala mukabe aller là pour ça kufa. Et comme il faut que ça on a carte tu peux simbi ça pas ma voisin. Alors et donc mon voisin ba sambela ndé simbi ça kuna mama simbela kanga mbo kuna no tala makao ba salingai. Donc ce gars là il normal. Ce qu'on bouger oui à la mugi. Mais on va il y a qui cité. Il y a le côté ba m'a dit le pantalon. Mais pour réussir na nini il faut s'éloigner. Zoata studio. Luko sambela kela la l'église. Amen. Là la kata l'église kombolaka pasteur kondima. Après si va kombolaka mingi to frère. Ah bon ça va baba kiti tout problème exactement mais souffrir. Amen. Là la kata na garage ndenga na bonola na garage. Na bisi kufa na la kabongo. Ba ko longo la bisi ouais. Problème exactement bateka ki mais ça penser que solution na ki ozo Land Rover. On va aller le Rover. Et puis bateka pas allez na keleli. Il faut s'éloigner. T'as la solité, on peut ça va verser belé belé. Ah oui. Mais dis-moi, Luc chapitre 12, verset 51 à 53. Luc chapitre 12, 51 à 53. Waouh. Oyo kasikoyo. Donc c'est-à-dire soko kimi bangote. Parce que famille c'est pas baza divisé hein. OK. Ce que boy est alio. On peut ça verser. 52 à 53. 51 à 53. Voilà. Je le nom du Seigneur. Pensez-vous que voilà. Yes, ouais. Ah. Abinini. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Au Kanisi na yekoti kimia na mokili. Ya mozo souffrir, au sambe la mo souffrir, tu n'as pas la paix. Yes solbi, au kanisi na yekome makimia na mokili. Alors ma famille serpent, au botami na famille serpent, tu n'auras pas la paix aussi longtemps que fani na ba. OK. Tu vas souffrir. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Répondez-moi, non. Mais la division. Division. Mais oui, une division sainte. Division. Une division sainte. Oyo Paul na Barnabas bakabonaki et ainsi de suite. Ancien Testament zalaki Abraham na Lot. Habité toko memabouité puisque non mon serpent, famille serpent a moins exacté. Solution, yo soki na gauche, ngana ki na droite. Vraiment. Kasi tout en sote. Ndé Lot a na droite, Abraham a gauche ici. Obito kabona bongo dans la mienne toko soit na toko discuter. Awa oloki yeso abini na eko makimia te mais division. Ah yoka. Car désormais 5 dans une maison seront divisés. Oyoki 3 contre 2 et 2 contre 3. Sikonga. Continue ici. Voilà. Abi les pères contre le fils, les fils contre les pères, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-fille. Ah oui. Famille c'est important. Ndebo sala. Nana kolingai. Ba obenka mosi mabe. Ata bomi zoto. Rien. Balinga kete ka mosi mabe. Assalamu alaikum. Ata blambi akabo biloko surtout. Okabe akabakate. Mais finalement oyo famille ni oyo. On comprend. C'est-à-dire division oyo ezake bima et pas nabino. Ezape batumso division c'est-à-dire à voyager à kende poto. OK. Mais aza divisé na bangote et bazaka ka collé serré maman omoni awa toza na coupe moko papa omoni petit frère nini tout oh problème ezate réussir total donc famille serpent ah longwa yo kanisi mawana leki ensemble vraiment na bibo mawana yo leki ensemble boboto na yo leki ensemble soko lingo lakisake o leki ensemble na mawa tu auras des problèmes. Ah oui ah ensemble division va diviser pour mieux régner. Ah non non Zambe nangai tala posana loba makambo mais yoka na makambo oyo kotia sentiment te ona pour mususu kotia sentiment te parce que za petit frère nangai parce que za petite sœur nangai akolia yo mukolo mususu. OK. Il faut osambela oyo beta dame ya petit frère ona wana so que bozo partager même langage bozana même pensée au moins OK ça colle. OK. Ndio mi engagé même maintenant papa to maman. Oh mais awa yo kine ngai te Bible. Oh Babi le père contre le fils. Le fils contre le père. Vice versa. Vice versa. Waouh. C'est cool. Yango Monique, il faut division isala, longola sentiment. C'est-à-dire pour mieux vivre avec la famille serpent et consort, il faut des sentiments.
s'il faut les aider, avant de les aider, tu dois prier. Voilà, point, voilà. Ce qui vous a convaincu, tu comme bon fanda. À quoi bon aux yeux au PC, mais constatez nano, si la caméra est l'ending ni nzambe nangai. Tala nazo senga ce qui au PC et na famille, au PC, yosko étudier. Est-ce que Koti ndenge sikoyo otala na mais yo ka opesa contrôle la kate omone ka opesa bando opesa blocage yek oko souffrir pendant ba perte ba facture yebele ba nini tout après aux illusus après opesa sous pour na pesa faut na prier ngana sala kango na uzapenza ba na zui avant na pesa na zui na binzambe mbongo na ngai za makila bon na boma mutu pour na mbongo na sopa makila pour na mbongo ah mon c'est quoi. Mon argent, c'est l'argent du sang. N'a pas ça pas verset. Bon, tout le bas puisque c'est-à-dire, n'a boma Jésus-Christ. Ah, oyaza papa na ngai. Asopa makila na epona ngai na zombongo. Ndé na sali prière na boma mutu comme on est Jésus-Christ. Makila na ye, yango na zombongo. Na sanctifier na mbongo. Oyo akomeka ko bloquer. Tonine et là taillé azo frappe. Amen. Ce qui va aller en bien, ngana zo lipamboli. Na kombo amen amen. Na pesa baboyela ngambo plusieurs fois la famille. Oh. Na jupe na pesa ba yo te. Yo lingala kufa. Ngabi oh. Yo senga ki oh na te ngabi merci. Na zonki na zonki. Et s'il on comprendre ah. Même bato balabala na victoire national bali kamboyo. Tonine baboyela ngapi mbongo. Et ainsi de suite plusieurs places. Oh Victor voilà na se rappelle en aussi ah au moni de jana azali wa munga batakanga mais sikoyo il va aussi monter liboso APC 50 francs merci nzamba pambolo oh monsieur APC 100 francs merci nzamba pambolo ngami si 1000 francs na pesa atalinga ne longi te no zombo noté ngabi oh mais zo ba pesa 50 francs oh 100 francs ngala pesa 1000 francs te no zombo noté no simbate yo lingana kufa ngabi ah bon mbala moko na monie na ba immeuble mutu munene na kindoki mais yo tonga ba immeuble ozandoki siko bato ba peso kanga bozuna bango ba 20 ans ba 10 ans yango monyo kanga oleki kana boulevard ni tout ba yena ba aveugle ba ni oyebi eta dame na bango te ko pesa te vraiment yo leki sinzambe na oleki nzambe na mawa tu auras des problèmes tu vas regretter na ba shege bato ba ba otindika okozwa ba zino ba pesa na boy na kokufa na lingeta ngabo pesa ba pesa na tina poche na bi jour na kokuto li soir au kufa oyo kinga o na moni sous soate ti les lois za sous na te sur côté à Kenda a oublié combien de personnes gloire au Seigneur nga na pesa ka ba ba fait na sunga mais avant na sunga na préparer ki yango c'est ça ah voilà faut vraiment préparer voilà et donc comme monsieur Zanine ne donne pas confiance à n'importe qui même à za tata na yo to maman to ko pesa no confiance te confiance est lequel là yo bomba nan bomba zala na vie de prière parce que vous avez banni zala na vie de prière pe zala prudent Proverbe chapitre 11 verset 14 botumbo lingat kana loba voilà Proverbe chapitre 11 verset 14 voilà verset 14 Abi quand la prudence fait défaut les peuples tombent ngamu na lobi gloire à Dieu. Ce que ça les rêves au coquet na mbongo na yo. Ce que ça les rêves mbongo na au coquet. Bisiko salaka ba ko longo la yo. Ce que ça les rêves au ko perdre oyo zanangwana. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Matthieu chapitre 16. Voilà. Matthieu chapitre 16. Yoka makamo nzamba zolo ba ngate. Hein? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 10 verset 16. Ah, Matthieu chapitre 10 verset 16. Voilà. Tanga. Aïe, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Yesu moka lobi na tindi bino lokola ba même boza na kati na ba. Yaba nkosi. Ay boza la prudent lokola ba nyoka. Parce que bana ya nyoka ba msusu. Nyoka za nyamwa za la prudent. Po be kaza na makolote soki te bonyataye. Yanga za la prudent. Ava pour foyer ba. Dis attirer quand même quelque chose de bon dans les serpents, c'est la prudence. Mais yo za la prudente. Hein, excès de savoir, excès de koyeba nzambe, excès ya kosambela, yo le kinzambe. Problème c'est
Soyez prudents comme des serpents. Mais ça a humble. Même Yesu Nkolo Mokili. Abisi ba yekol misatu. Obo mo ibolo bate. Donc il y a un adage français qui dit si tu tiens un serpent, tu dois détruire aussi ses yeux. Donc ce bominyo ka boma depuis ba makinyo so boma yango. Po ba robota ma. Yango ba quelques points on a ici, ils ont ba point clé pour na oui ba ko vivre dans ba famille serpent. Wow. Musu abilité. Ah maman à côté hôpital à Zobela c'est ça et l'autre nous qui l'autre côté bolio au tindi bwe ça va merci d'avoir pas mbolo tout pe et l'équipe akunda loupé ba salbe yo pe musika oye bandeni ba prophète au mission d'image tala mono yaziki moto nzoto mobimba za hôpital alaxi pe image ya mwana moko aziki moto na hôpital et tout ainsi de suite et senga mbongo nzambo biso pesika ka $2000 au mona azo fungola libala azo fungola makambo azo fungola bo yo pe na kolenga ozi osani otindi merci ozwango serpent, bah prophète serpent. Baza. Suivons alors notre témoignage parce qu'on est arrivé à la fin. Après au témoignage, nous juste au Pessabiso. Il y a Mamani. Mamani. Ah ok. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Sur la maman, papa Komona Lipe Otiwa. Kali Mamani Luzolo. Mamani Luzolo. Mamani Luzolo. La route na France. Na desila kinalia. Nasema ya nishana English kama zakina nakipata kuna na gapo na mfanya nzambe na zera ya internet na d'autres sala na ba message na ndio kundi ba message azo répondre là c'était étonnant que nous sommes ensemble le collègue à répondre na ba message azo semble la ponanga et tout ça kinga yamba na yaka bon na dara pressé na zombi na tukisa mingi ngai ndakunanga binanga obati libana nanga bana nanga bandeko nanga bambule dele ngai nde na Seigneur ndeko msusu mena aye na Seigneur azongi akomi même au trépiché bamususu pe bako sampela mekaka gauche à droite mais ngai nazo nabokanga mako nazo kanga na kosampela bitumba wana tokende molalité na desidaki elonga ndeko na nga moko tosololi tolobi te makambo oyo ekomi koleka ezobeta à gauche ezobeta à droite famille puis tozoko se retrouve te malade basituation ya ndenge na ndenge nanga na liboso bakufa ese eleka me donc moye te ya kokanga na décidé na lobi nazokende na Afrique nazokende na Afrique bamikolo ya mokuse mais nasorganize na lobi nzela na koki kolekela nakenda ata nzela Angola na ndenge nanga na ndimi sacrifice naya nzela Angola nakatisa lufu tina ya ti awa mpona na kokutana na mosali na nzambe mpona kosambe yango wana navandi awa esali ke nakuti moment ya bapriere nakoti bapriere makambo oka namoni esalamaka te mosala nanga nasalaka na kolela na pasi baninga nanga bakoleli bamindele bayopelanga mawa natambolaka kanga bachaussette ya malade moya kolata sapato malako eza te soki nalati chaussette wana te nakoki kosala te toute la journée na ndako kolala butu mobimba te il faut natelema kolela koganga donc pasi me lelo mokali moso na ye tosambeli awa nakei natiki fleur naye papa Josué andimi soki nasilisi priere nazokende pa na ye ayambinga nasukolaka epa na ye mokali liboso mpo nasukola ndenge kaka etumba ezalaka epa na ngai nasukoli na etumba nalobi nzambe na ngai niye lisusu deuxième jour tosambeli oyebi bandeko na nga otala nasalaka ngo te boye nasalaka ngo te nasali boye
prié en s'agenouillant. Mais s'agenouiller pour moi c'est très difficile. Ce qui veut dire, quand je m'agenouille comme ça, et que je me... Au moment où je dois me lever, il y a des crampes. Nayoka makolo, lokola, et lokomoko awa, et zobenda likolo, mususu zobenda na se, après il y a un sali qui na genou et zokanga boy. Et réellement, nazana ba radio, na tiki na ndako, ba radio na tandis na si na suis déjà, médecin lobi na lembi, traitement pour ça yo sur ba pression de tout parce que so la douleur à soma. Na ina ba kisi mususu mama azana na moni amoni amokuna. Balobi si ko tabu yo ko zo ke de beta ko ya, ke de ka na hôpital à genou parce que la cartilage na yo ba ni no so et c'est baby. Et balobi ndeko ma médecin mususu balobi tu es en surpoids. Ndeko na sa boye na sa na surpoids. Pour que ça va passer à genou. Ota. Donc elango et kabamba makolo. Bande kolanga nyoso babela kwa makolo. Bande kolanga mibale basi babeli mbasu. Papa nanga bela mbasu. Même akaba makolo bande kolanga nyoso. Nikolele ki mwana nanga mwasi alia dit maman regarde. Maman, je comprends pas, regarde-moi. Regarde mes genoux. J'ai mal à mes genoux. Regarde ces genoux là. N'a dit oh ça fait. N'a dit non. Quelle que soit la façon, je traverse et je vais voir Josué. Peu importe ce qui va arriver, je retourne à la banani, et à la famille, à moi, à ça, moi, c'est je à ça, je les années, ainsi de suite. Ah, ça, maman, je les passe. Donc, ça m'a dit ici. Maman, au salé, n'a pas la bonne, malade. Je ne peux pas compter. Quoi? Je ne peux pas compter, papa. J'ai des chaussettes et des chaussettes. J'ai déjà été opéré. Là, j'ai déjà été opéré. Même à l'endroit où on a opéré, oui. Le premier jour, ça a été. Le deuxième jour, quand on a prié, oui. Il y a mon frère là, il a prié pour moi. Oui. Il a prié, il m'a oint d'huile. Oui. Et il a prié, il a oint d'huile les jambes et tout, les genoux. Et quand on a dormi là, j'avais des douleurs. Ah. À ce niveau-là, c'est comme si on prend les couteaux, oui. On te gratte comme ça avec un couteau. Oui. Après, je suis venu voir le frère. J'ai dit, mais on a prié pour moi et là, je me sens bien. Chez maman, j'ai dit, le premier jour, je n'ai pas pu me baisser dans la baignoire pour me laver. Oui. Le deuxième jour, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer. Ah. Je vais essayer, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Et je me suis baissé, je me suis agenouillé, je me suis couché. Ah, mais j'ai dit au frère, mais pourquoi? Là, ça me gratte. Il m'a dit, c'est le processus. J'ai dit, Seigneur, vas-y, continue. Maintenant, c'est fini. Il y a des années. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, même la famille. C'est fini maintenant. Amen. Alléluia. Alors, la scène a réussi et comme mais on se parle. Ayaki jeudi. C'était jeudi. Mercredi. Ayaki mercredi. Quand on a tout le samedi, on a tout le monde. À se décider à côté. Donc, quand il jeudi, les gens à ce après-midi, à Zonina, à l'heure, les gens va ici. Nous avons dit que ça va prendre la bande. Pour la bande. Et ça va visiter. Dans le vie, il y a des héritages. Famille de copine, ma mère, les gens qui ont encore hérité. Les autres, les siens confiants. Le coup, les coups, Amen. Parce que l'opération, parce que ça, l'opération.
échoué plusieurs fois. Ma question est là, et si ma thé, ni qu'à la balobi, a dit que je suis dérangé par moi, mais les gens le ici. Dans la salle d'opération, on a commencé pour la libérer. La personne m'a placé. Au nom de Jésus. La personne a gêné la cita. Au nom de Jésus. Dans la salle d'opération. Au nom de Jésus, si les bonnes libérés. Non seulement comme ça la tête, les noms aussi au Seigneur. Et au nom de qui n'a pas la base dans la moi, n'est pas dans les colons et moi. Oui, il y a qui peut nous garder le pas sur soi. Au nom de Jésus, dans les parents, le bas, Amen. Maman, qui maman. Ah, qui va la maman qui s'agit, au qui va la faire. Qui maman. Oh yes, 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 yes. Oh yes. Hallelujah. Yes, yes, yes. On sait là qui est par la moko. Au vivre un miracle et puis non mobile. Ça va se manifester quand tu as eu. Dans spirituel, c'est là que tu as la peine à fouiller le vin dans la pompe de Amen. Acclamez, acclamez, acclamez. Voilà, de retour sur ce plateau. Maman ni Azam médecin à Poto. Ok. Azam peut moi c'est un pasteur. Ok. Si tu as un téléphone, à mon miracle. Mais à la maladie ici, la carte, ce cartillage, ce qui n'est pas plus de 30 ans. Position accroupie à ça la kangote. Na malade musuke donc a umeli na souffrir nango. Mais a obika papa na zoya ngoli ça va. Aye akiti Luanda azui mutuka akoti pe akuti biso toko ta retraite. Na valise na yende ngayaki. Tina na retraite. Balamoko. Tina église. Donc akoti mbalamoko. Ayi na komanda ko te nini te na yisa pe mutute ki na komi na yela kinde makambo. Akoti prière, to bondeli pa deuxième jour to ko simbaye to bondeli pona ye. Miracle maman. Yana zoki mambangu akwe une émotion. Bo tsa peta mobimba, batu balanda. O comprendre vraiment. Na bondeli pona lisusu wana mama sali ba position accroupi pa akimi mbangu akima kate. Akima ndengini. Mais akimi mbangu ti aya bwebwe ayoko une émotion. Yana zoko une émotion. Abiki. Après cette action de grâce naye et puis ami lengeli ndi azongi tilelo. Pona kolobake Nzambe azosala. Bo benga to sambela. Amen. Boya to kutana to sambela. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est déjà temps. En tout cas, 4 millions. On va continuer ce que tu as point une tour, papa. Tour. Continuons. Famille Léopard, na famille Lion. Il point une mobile, ça va. Oh, kasi na lobit. Famille Koy. Oka mo Christo me mondi mi ankoy. Yo kanante. Koyo ya. Léopard. Na Lion. Non, frère Lion, frère Léopard. Voilà, merci beaucoup, mon pasteur Lion. On a Lion à Kandato. Na évité à suivre. Nous devons comprendre que vous avez la famille Lion ou famille Léopard. Libérez téléphone, les messages à votre voisine pour papa. Plus 243 89 91 055. Plus 243 9 98 17 18 54. Les deux numéros yangwana au bengi to sambeli. So bengi na yambite c'est que nazo sambela ou nazo koteya to nazo prier to naza na service. Surtout na famille c'est un message. Au tikelanga message comme ça erno koma libre na répondre. Ce que moni oumé le comme déjà 2-3 jours na répondre te tinda lisusu et comme matalikolo na ko répondre au solo. Aussi ba réaction belé la famille c'est pas. Et belé peut ba témoigner. Gloire à Dieu. Mais ba te belé peut ba se retrouver que non pas ça. Parce que tu as témoignage moko eza to bombi yango ba o ezali to bombi yango pona émission ezali ko ya na biki bazo c'est l'émission déjà temps qu'on a sima. Merci papa. La gana le belo au moment mais to katara pona gana le sur ba divertissement wana kozana ba comédien wana. Te na ba comédien baza batu lokola biso. Ba musupe kati na ba sambelaka ba musupe ba sambelaka te ba musupe ba koti ba franc-maçon ba PD ba koti ndenge sengeli kaka ba kota mais lokola baza bato nga naza évangéliste évangéliste
naza prophète aza moto il faut na kende bisika bazali OK na ko kende pe na uté ya bango et puis bakubonga majorité kati na bango webi bango oui météo aza frère en Christ aza chargé de presse na ngai asambelaka malheureusement comme na kinkole comme musika et ba papa ntsakala et plusieurs autres basa na kisite voilà basambelaka météo aza kisite bon bato balanda bilili bomo na même témoignage na ya linga kufa toke to bondeli abiki ainsi de suite akoma ko samba za frère en Christ. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur nos chaînes. Comme je l'ai dit, il y a une nouvelle tendance ici que je suis le Kamba TV, Culture Info Monde. Portez-vous bien, papa. Prière la bisasuka. Auto sala parce que tu comme la sou. Bateau nyoso. Ba bete li ba ko ba yeba kité ke fait ba na ba tapo ba condition oyo pour ba vivre na ba famille si pas. Ba ya mbango siko na prière auto sala. Merci beaucoup. Au sein de toujours simba loboko na ngai. Soko ozoko ko se retrouver out. Loboko moko simbi motema na yo, loboko moko simbi loboko na ngai. Monsieur oza na problème malade, oza na problème blocage. Jamais na yo topé huile d'olive au simbi, au sein to simba ngai. Nzambe, le diable est rusé. Le serpent Seigneur est rusé. Sala quelque chose pour na banda na yo, bandeko na ngai, ba papa na ngai, o bazola na ngai, ba pasteur na ngai, ba collègue na ngai. Et zalankolo nzamba basambela kapete me balandi yango au visiter bango au nom de Jésus parce que parole na yo Seigneur est pour tout le monde. Miracle est opéré. Onction nzambe la tabino et la ta mai pe mafuta wana na kombo na Yesu. Bon mais la bo pakola bo vivre miracle. Et yo mutosi motema nzamba pesa yo posa motema na yo. Apeso makasi motema makasi ko bomba makambo. Au nom de Jésus, on mettra en pratique makambo yo au vivre une vie paisible et heureuse. Na déclarer na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango konini nangate. Car c'est toi
exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli